Voilà, merci Nabandego Tubasa Scotché pour na Rolanda émission par rapport. Plaisir est toujours mingi aux Nabino Lelo. Merci Nabino Tuboza s'abonner na ba compte Nabiso. Mingi bo s'abonner na chaîne Nabino YouTube na kombo ya JC Muzela TV. Ou bien bo s'abonner sur na page Facebook ba komi JC Muzela officiel. Bo s'abonner wana na TikTok au côté obeti JC Muzela Maboko. Au côté de na TikTok. Na like JC Muzela oza déjà wana donc na plateforme nyonso. Alors pour na numéro ezaka ou affiché wana donc 099 00 444 00 099 00 444 00 numéro na biso ya compte pour na kobenga biso à tout moment bozana besoin na biso pour na ba information tout ezole kaka ta mboka na biso le to lobe makambo etali bongo likambo ya table ronde o eza bongo prévu et ça na mopanzi ya este surtout pour na makambo état de siège chef de l'état lobi kala mingi te fa vanisa makambo bien parce que babi kuna makambo ezaka mbutu to lobela su makambo etali bongo likambo ya Katanga awa babi conflit entre Kasai na Katanga to éviter soki réellement vraiment un conflit ou bezara ben compréhension be ba politicien baza ko profiter na yango na CC wana pour na koluka makambo ni ba ko sana na sima pour na élection 2023 donc to solo makambo ebele na kati mais wana eza mo ba bilo to beta pina to epingle mingi pour na makambo lelo to kozala biso moko te ne bozomona bino moko na directeur Joseph Shungu Ingila membre société civile et puis directeur à droit de l'homme ICF PDH to solo la na parce que makambo ebele talié eza pena na mboka le photo lobela yango c'est comme si bapandi kimia baza ko lobelo côté le quoi baza en complicité na ba échec eza ko lekana kata mboka selon bande omsini baza ko loba échec eza makasi et puis likambo etali basoda bande ko basoda basi na bango tellement bango ba lobara te baza na service commandé je pense que ba défenseur droit de l'homme baza obligé à ko lobela bango yango to beto ya mabongo directeur Joseph Shungu Ingila mbote directeur mbote mingi ndeko JC Muzela mikolebele penza mobu ya sika bakati o milomo ate yo moko yebi biso eza makasi nana oki koya kopesa biso enveloppe pona ko sala biloko esengeli te non biso to travailler avec conscience na biso. Merci directeur Joseph Vachungo Ingila yo travaille toujours avec conscience donc c'est vraiment important tout sur la marambo yebisa biso lelo une année déjà marambo état de siège na niveau est analyse ni sali est-ce qu'ils allaient échec ou beza réussite total ou beza au senga blom so baksa mike. Merci beaucoup ndeko JC. Moi je pense que en tant que membre de la société civile nakoyebisa yo état de siège oyo bokonzi ya mboka dekretaki nga nakoyebisa yo ezali positif. Eza négatif epai ya ba politicien ya mauvaise goût o baza na kati ya koluka ba gâteau koluka toujours ba intérêt na bango surtout ba o bazaki ba complice na côté kuna nde pa na bango eza négatif mais pona biso na ko biso ke non eza positif nga na biso positif biso na kata société civile kozali ba ko partager point de vue lokolanga koza pe ba o ba ko contredire ndoa bo ba ko contredire ezali batu oyo baza sima ya batu oyo babanda ko sala kuna makambo ya mabe ndoa a complicité na ba étranger pona kopie mboka pona kobomisa bana mboka kosala ba trafic o ezalaki ya mabe ya fraude biloko ndenge wana menga na ebisho ezali positif ne yangwana mais ba misu baza ko réclamer mais bana este bango moko balobi que non il faut ba longola makamwa parce que ba bi komi belé surtout pas ba militaire baza ko sakasi ba to belé ko kanga pe en désordre ba bazon que c'est la bango ba système vous ka sali ba longola état de siège bazon administration ndenge za normal gouverneur azawana civil tout ça ndenge za kala. Écoutez ndeko JC eloko moko il faut koyeba oyebi eza makasi oyo ka mwasi avandi na yote aloba keno mobali aza vraiment mobali malamu ndo il faut mwasi avanda na yo ezate oyo bozokuta na ba restaurant na ba bar po ozala ko offrir ba bilo akolia alobelo keno mobali malamu no wana ezali juste ba flatteur yango na lobi wana ezali pensée ya ba politicien ba oyo baza koluka ba gâteau na est ngana ebisa yo bana mboka ozo mona baza koloba bike non insécurité ou bien balongola yango ezali bato baza manipuler
na bapoliticien bazobwaka mbongo bazotinda bambongo mpona koluka toujours kosabote baeffort ya malamu oyo mokonzi ya mboka aza nango aza membre ya société civile naza komona quand même susi aza nango eza ya koluka ke mboka na biso ezala na kimia pourquoi pas kosoutenir yango kosoutenir makanisi ya malamu eloko ya liboso yango ya mibale koloba keno basoda baza kotrakase nga na banzi ke auditora ezali wana koza ba oyo bazokangama nga ntango nyonso nazala contact na ba responsable ya kuna militaire pona makamusu topartageaka na bango me nga nakoyebi biso keno kozali badega te ezosalema na misu ya bakonzi ya kuna ba gouverneur baza kuna bazangi ko sanctionner yango nga na biso lokuta même auditorat ezangi ko sanctionner yango eza lokuta ndawana ezali babiloko moko bazoluka toujours koluka kofingisa armée na biso keno baza kosala tracasserie. Oui, bien sûr, na kati armée kozali ba infiltré eloko wana yebami partout. Ba infiltré nde bazali a complicité na ba politicien ya mauvaise goût pona ko continuer kosala insécurité po balakisa ya solo ke non armée na biso pe eza efficace te yango peza na kati insécurité na basi ke nde biloko faut comprendre ndo koloba penza na basoda oyo bakataki seleka na bango pona kokufela mboka kosalela mboka nga na ebisho baza kosamusala na bango malamu bazali tango moko kodenonse même kokanga baninga na bango ba oyo baza kosala mbeba avant même auditorat ekanga koza ba miso azokangama na basoda bango moko ndawana eza kolakisa keno baza na souci ya mboka na biso baza na souci na kote ya est ngai tango no sosala nga pasi komona ba mama bana bazokima ba misusu bayibi sika papa zate mama zate bana bazate sala nga pasi ndo eza bango nyonso te ndo na armée na biso infiltré baza na kati infiltré wana bango nde baza ko continuer na ko manipuler bango na ko manipuler bango et pas ba politicien na ba étranger oyo baza ko sala pillage kuna au moniteur que chef d'état constaté que moi échec ezali obita créer table ronde rapidement pour osungage ba vansa tamaka moment bien siko. Non, il faut koyeba na loba na bino tango nyonso diplomate aza nani diplomate na kati ya agenda na ye ba solution eza ebele ozomona comment koki ko contourner insécurité za na est omoni bato baza ko réclamer que no bazongisa administration civile ezali pona administration militaire ezali vraiment ko empêcher bango ko sala ba fraude na makambo ebele biloko ebele ya fraude kuna ba trafic oyo bafutaka l'état te esalema kuna alors ba monique avec administration militaire esili banda se retrouver te quoi mais bakomi retrouver le sundenge ni ndwa bakomi penza na suka parce que makambo ndenge zo salema eza vraiment makasi ozomona eza vraiment makasi so tali lokola lieutenant général Ndima musala zo sala na lieutenant général Luboya ndenge bazo sala omona keza batu bo baza na souci ya kosalela mboka mais soki lelo batu bawabi keno bango pe baza ba complice mais ba prouver ba pesa ba preuve ya kolakisa keno baza ba complice na niveau nini ke koluka kaka ko salir batu baza ba responsable minene avant que ba nommer bango baza ba gouverneur kuna mais bazalaki na ba responsabilité na armée na biso est-ce que kozali ba preuve ya kolakisa keno na neboye ba detonaki ou bien basalaki bo da biloko musuto lukate ko profiter ko bana ko salir ba personnalité ya batu pona moi 10 francs 10 dollars politicien pesio keba na ba déclaration mususu parce que toza na état de droit lobinine soki oza ko dénoncer biloko za lokuta zalape na koyeba keno mibeko kozala sima na yo kotanga mutu pamba te pona elengi ozomona ndo lelo même ba politicien boyo penza bayebi keno baza ba politicien tala lokola ngana kobenga lelo doyen muto lelo na kobenga sage muyambo
omoni ndo azo kosala ba déclaration aza kosala biloko en tant que politicien koyeba ko respecter pe ba droit bato misusu. Voilà bato tozana bango besoin. Donc tozana besoin ya bato bazana maturité politique. Pas bato yo baza ramasser par-ci par-là juste pona kosalela mutu. Non. Ngana banzi ke moment oyo ezali moment te ya koluka ko salir armée na biso, ko salir ba effort mokonzi ya mboka zo sala ko finga na ba téléphone na ba réseaux sociaux eza na tina te. Soki mokonzi ya mboka sengi table ronde ndenge oti koloba selon motuna na yo eza kolakisa échec te. Oyebi moboti ya malamu eza mutu aluka kosangisa bana esika moko. Voilà. Même soki abota na basi boni alingi bana na nyonso bazala toujours na kombo ya JC Muzela, il faut asangisa bango elongo. Il faut imposer mwasi na ndako keno nga basiwana bamisu bakufa bamisu toboana na bango me bana na nga makila na nga na kotika bango te. Il faut tozala voilà yango na ko imposer wana yokom na niveau ki ba kamera pe ba na prison aba komba premier ministre nga na ebisio que table ronde ezali esika ya solution. Batu peut-être bazwa na ndenge ya mabe. Na kala na bamboka ezalaki so problème ezali ba mikolo. Omona ba pelisi moto na pokwa. Ba bengisi ba mikolo mususu. Ba sololi sima babandi ko benga bana oyo bazaki na kati ya ba problème wana. Po ba yoka bango pe ba pesa bango toli. E komona na mboka wana kimia ezali. Ndo eloko mokonzi ya mboka zo sala kovandisa bana mboka pona koyoka bango koluka nini pona nini na kati ya bitumba ya est na ebisho kozali infiltration na armée na biso na kati ya ba politicien koza pe ba infiltré ya est ba oyo bazalaka toujours ko soutenir babi yango moni mokonzi ya mboka na politique ya papa malamu papa oyo alingi ko batela ba congolais sika moko division ezalate apesa bango matoi ayoka e na tango ba kovanda na lisanga tangu yo lobi makamu na yo ba oyo bayoki bango pe bakoloba na tangu bakoloba suka na yango solution kozala etoyeba wapi mabeza kouta ndenge nini sengeli to tambola po mboka na biso kote ya este ezala kimia souci ya mokonzi ya mboka na table ronde wana ezate kosangisa na ba étranger non ndenge bato miso baza olobela non alobi eza pona ba congolais bavanda basolola batala nini oyo esengeli kosala na oyo esengeli kosala te mais état de siège eza ko continuer akoki ko telemisa yango te biso tosengi atelemisa yango te parce que grâce ya politique administration militaire kuna ndeke ko lakisa biso biloko ebele oyo bandai ko bombana ba député mususu bazalaki na kati ya babi ba politicien mususu omonaki bakangi meme ba député voilà nda gouvernement na biso civil mukoloni no yokaki keno bakangi député ou bakangi politicien tel ndo ezalaki te wani basali ga dialogue tente ko ba politicien so réclamer dialogue basaka dialogue te Congo mobimba tout va se retrouver quoi. Écoutez on a katanga pe ba problème ezali na ebisio na moment o eza ya dialogue te na katanga problème ezalaki entre Katange Kasayen mokonzi ya mboka atidaki délégation premier ministre aye ko représenter chef de l'état avandi na ba gouverneur nyonso na ba notable ya ba province wana ba sololi Fifi Masuka zalaki wana ya Kasai zalaki wana na oyo ya biso ya o Katanga bazali bavandi basololi pona nini pona koboya problème ya koloba bikeno vala yo zali mouta okoki kozala wa apparemment pe solution malonga ezate non ko solution ezali oyo makelelo tikali ozoyoka yango eza ya ba politicien balingaki te eloko wana esalema nde ba oyo baza ko continuer na kotindika les soi-disant qui est Katange et qui ne l'est pas Katange eza pe question non ndenge ozali awa ata soki outi na Équateur oye awa na Katanga automatiquement oza Katange automatiquement komi Katange ça m'a fait des routes avant taya boy na ebisio tete biloko wana te ndo soki oye ovanda na Katanga oza Katange soki na Kasai oza Kasai ozoyoka ndo to ye na ebite français yango ezokima bato misu na munoko ndo biso nyonso nde tozala toza bakatange me bakolo mabele osi bazali te bakolo mabele bazali eza Kinshasa no
na Kinshasa so que non vraiment Kinshasa eza bate oka kimbuta oka vie kimbuta so que non vraiment bisonde bana kino zoyoka ndo problème ya wana ezalate biso za ba congolais baza batu ya bomoko sauf que soki batu ba mi comporter mabe ko généraliser bangote kende wana lobabi ke non monsieur yaka ko lukate oyeba kombo no na no matungulu voilà ekolo na bino ezalaka te ndeko mone loko sali eza bien te toza ba congolais tika kotia baninga mal à l'aise ozoyoka makampe lobo no voilà bozo sala boepo pouvoir eza bino euti wapi ba pouvoir ango stolandi ba ekolo na ekolo za kia ezala kia ba ekolo ebele no to anda komona nda toyebi toza na ba histoire ebele alotola na biloko wana te toza ba congolais tozala esika moko ndo kovanda esika moko ezali te kolakisa faiblesse ya diplomate kovanda avandisi batu eza koluka koyeba makanisi ya moko na moko po azwa siko mibeko esengeli pona esunga batu nyonso moma oyo ndeko jise eza ya dialogue te pourquoi nga lobi dialogue te mais pourquoi toza na gouvernement oyo eza déjà kosala après eza kosala nango malamu makambo ezokende bien malgré tout moi bafai ya mike mais makambo ezokende bien dialogue tosala nini dialogue on to sala ezaka ya ba politicien non Congo etali ba politicien kaka bango moko te yango moni ngai na mikolo ya liboso na koluka to solola na bandeko na ba congolais ke esengeli te to banda kondima makambo nyonso ba politicien bazosala ou bien bazoloba au nom ya peuple au moment où biso peuple tout ça comme retrouver te les lois au tellement non peuple lobby so kaka ba nommé pas ministre ou bien gouverneur et sili abosani peuple wana akomiye na famille na dans sentir rien na kati ya égoïsme na yo otia peuple ndo na moment où dialogue vraiment nga na moni eza na tina te mais soki mokonzi ya mboka alingi quand même ayoka makanisi ya Mbemba ou bien ya Fayulu eza mabete abengi aye ayoki makanisi na ye mais kolobabi ke no avanda oh non voilà soki semko ou bien nini non totala côté toza okene momo eza moma ko mi préparer pona ba élection et comment ko bundisana no problème eza na est bana Congo bazala esika moko bande kona biso diaspora bazala pe na accès facile pour voter et biso ba congolais tozala pe na carte d'identité obinengo zawana so na tsengyo carte d'identité yo pesa carte d'électeur vraiment ceux qui naza policier faut na kanga yo puisque carte d'électeur eza ele kana ngondo ifala yi déjà ba pasola yango ozomona ndaso toza na ngo tilelo eza vraiment eloko ya soni ya pasi penza toza na carte d'identité te nous en tant que congolais mboka oyo batu nyonso lelo bazolo bike non vraiment batu ya mayele batu ya bozue bele batu ya makamalamu mais ceux qui okotala batu yango baza en ordre te nda ngano nde toza na carte d'identité zate atande to na ba bank wana banini ba côté mususu ou bien na ba agence ba sengio carte d'identité yo pesi carte d'électeur ceux qui vraiment baza ba intellectuel faut ba boyango au moins bandi mata passeport na permis malgré ba lien musa passeport on peut contrôler na ba Rwanda mais bandi ba passeport et au moins ta passeport yango zo comprendre mais pona on peut komi passeport na mandat na bino izo simba izo te bo bandaki ba $70 et kauki te problème eza nini bake ko découvrir kozaki mafia makasi bandaki koleka kuna nda mbongo wana ezokota na ba compte ya ba XZ na compte ya l'état juste moi miette yango ba telemisi nano donc d'ici là makambo kende bien d'ici là Anton bon tango makambo carte d'identité atukelo molinga na mutu bandeko ba autorité surtout président Seni tango bana makambo ba recensement awa bolongola na ba carte na biso secteur territoire ba chefferie ndizo créer ba tribalisme pour kombo musoyo kikabwe mutakoza na ba doute mais soit ali secteur na yekuna et reverser siga outi et créer tribalisme tout ça la libre partout aux alliés des terres chungu oza sir na vitesse do kena matata pone opera na ye wa sir penda we face à matata pone na fachi na vitesse facha okena ngo siko oleka na élection
oyebi ngana za juste kosala analyse. Oui, na yebi oza membre société civile oza politique. Ndo anayebi sio ke Matata Ponyo président de la République na ba élection 2023 mais eloko sengeli koyeba mutu avotaka ezali CNI te eza parti politique te eza peuple. Eza peuple sans tribalisme, sans fanatisme. Moi je pense que na moment oyo il fallait kopesa ye sous chance pour na deuxième mandat. Pour na nini vision na jusque là na saleli yango te. Pourquoi na lobi bongo bazalaki na kati ya bazaki na kati ya coalition entre FCC et Cash. Alors FCC Cash non ngana bando condamné ngai juste alliance na bango ebandi mutu ya liboso abandai deja koboya pe koloba ezali échec ya mokonzi ya mboka ezangai soki okomi rappeler nda bato ebele batreta ngai ndoki kofinga nini tout ça mais lelo balobi naza prophète un problème ezate ndoki akomi prophète merci beaucoup pour na ko reconnaître wana mais eloko ifo yeba mokonzi ya mboka salaki 2 ans ya échec na kati ya coalition wana nda vision na ye na une année eza difficile pour na bato ba comprendre ngo 2 ans parce que 2 ans ya coalition na kati ya ko combattre au banda ko mona ba ministre président ensemble za ko décider et chef de l'état ba désordre moko boy aye ko bongisa gouvernement na ye Sama Lukonda za na moi mikolope aza osala bien mais il fallait ko tikela bango temps ba travailler pour ba pesa biso penza comme Sama Lukonda za na kati ya vision ya mokonzi ya mboka na côté ya social tolingi to ceinture penza social wana keno nde yangoyo puisque Congo pour le moment toza na biloko o esengeli ezali social ezali sécurité ezali aussi makambo mususu toza nango eza ya enseignement ozomona na makamso okiko ya na banzi ke nde yango ane sengeli ko sa mais sinon gouvernement na biso ezali ko travailler et Matata Ponyo face ya président de la République pour le moment ngana banzi ke biso pe ba congolais il faut moko to banda pe ko raisonner to zalate ko luka kaka pouvoir to luka pe moko ko sunga mutazana makanisi ya bien abi bon comme yazana nu attend na moi chance wana ngana kendeka ko pesa makanisi na zanango a continuer alors tangu ya kokoma na suka na okipe ko mibimisa nga moko vala même pas ba mindele nenge salema mais awe pa na biso ndo soki au postulete na niveau wana ndo zali politicien te nde ba erreur donc ozala politicien na République démocratique du Congo il faut toujours ko postuler na présidence or c'est faux okiko zala politicien mais otikala ko postuler te bato balingaka yo obi fayula role ya pe fachi na élection 2023 mais ngana déception ya mingi ngana ebisio politique eza o biloko bomona na ba télévision te na ba réseaux sociaux te eza full te ozoyoka esika banzinzi bayaka ebele so tali malamu biloko akopola nde ezalaka na se nde iseye kotira attention eza full te nde lakisa keno vala eza populaire popularité ya mutu ezali programme na ye popularité mutu ezali programme na ye directeur est-ce que réel bon babilo mo ezoleka leka pe na katanga bazo recruter même partout au makambo social awa bukanga lonzo yango bazo ko avancer makasi babilanga service national ezongi plutôt toloba bukanga lonzo service national ezongi kani makasi ese esali quand même bien moi masango ko mokota basoda ba komole na facilité parce que babane oteka d'abord et pas na bango mais est-ce que bandeko ne so bazako baza vraiment mibi ou bezana ba plan musuza na sewana. Merci ndeko Jise ngana koloba kutu na moment oyo il faut ko féliciter baction ya ndengwana ndo bato baza kokanga ba délinquant ndo bato baza na ba adresse te ngako tunalobi keno ifala bakende musika na bandako oyo ba jeune bavandaka 5-10 ifa okanga bango noso baza na musala te parce que na butu bakobima na nzela bamoni mwa fia bato batomboli bango noso bakia basangeli ba violer ozomona ndo insécurité lelo ezaka ba oyo bazaki na centre ville te insécurité za même na ba cité ba chef de rue ba chef d'avenue ba chef de bloc ba chef de cellule ba chef de quartier nde biloko esengeli ba dénoncer. Il faut mutu na mutu identifier na kwa za nango pona apesa rapport
yabi keno awe pa na nga tel parcelle na mona ba jeune baza ebele mais so koti eza juste deux portes et deux portes wana eza kaka ba chambre moko tozo comprendre te ba jeune wana ba utaka wapi voilà donc nde koluka développement tout d'abord ya mboka eza problème à sécurité dans soto réussir na sécurité à ce moment là makamu mususu malamba okiko sala et okende bien tokoki koluka développement te au moment où toza na kati ya bato ya mabe lelo yo par exemple bafongoli dépôt ou bien bafongoli cantine na niveau ya dispensaire soki tozali na bakulu na ebele toza na bandi me armé ebele mais oyokaki mokolo moko keno babuki yango voilà pona ni po ano lelo batekaki mbongo nano bakie koverse te basisaki na butu toyende korécupérer omoni est-ce que tu peux développer mboka? Jamais. Voilà. Donc, il faut tout d'abord te combattre le problème ya insécurité. Donc, ça initiative ya malamu, kanya makasesi yangwana, lelo na landai ba jeune mususu baza ko féliciter vision mokonzi ya mboka et aussi les général major Kasongo oyo azali vraiment kabwite koluka partout les moyens parce que nga na bien malamu na bien banda azalaki colonel azana ferme na niveau ya fungurume wana na kenda yamba to solo na makambo ebele ndo azali mutu moko côté ya bilanga wana eza grâce na ye ndo ezate eloko ba parachitaki ndo eza vraiment ya a mérité quoi a mérité c'est pourquoi moni même ba initiative azako pesa ezokenango bien so tali même ba jeune azana bango konatie bango à l'aise pourquoi ayebi comment bana ko travailler na ndenge ba kwemi kolata tumse ko posa basala ta kikuluna bakanga babe bakena bokasekani elenga na ebisio ba misuku tunazai na bango na marché Lusonga avant-hier ba bisinga ke non chef soki ozui moi trou ya baje même na kanya makase soti na mso oh ndo préféré okeno oui na moni ba komi propre bazolia bien voilà so mon doit conscience doit développement ya mboka eza conscience. Donc si c'est comme ça au moins ningo solaka na ye quand même basa ba système ba lancer message recrutement ba volontaire ba ya na bona ndenge na bango ozali pe ba bakendaka na ndenge na bango abenga na bango te vraiment zali muto nga na ebie bandakala après za muto vraiment social wana eza commentaire te aza vraiment muto social muto social ala vraiment muto social directement moto gardo ta mula vraiment mingi ezate to ebite elo moto to bosana bande kona biso ba soda bon ba lobaka te mne bolobela bona ba mama o ba mama ba femme militaire baso vivre comment directement bozo penser nini état qui défenseur droit de l'homme ba société civile oyebi eloko nga na osenga mokonzi ya mboka na banda osenga ngo bandakala eloko aliboso il faut bazwa prise en charge ya malonga pona ba militaire na biso ba militaire baza bato te banda komisombela bateni ba botine eza soni nga soki na ebisho na tamboli na moni militaire alati teni esi pasuki nga sala nga soni atambola makolo non il faut que lukata transporta moyen moko vraiment disparaître puisque ezali intérêt ya mboka na biso ndozomona voilà ndozomona ndo il faut balata kitoko so balati biso ba civil tozomona bango baza yo tala à l'époque ya Mobutu soda soki abimi na FO sous-lieutenant teni babanda kolata ndo famille wana mwana na bango azoya tala batu na quartier ne bande retour pona komona ekaka teni abanda kolata ngana banzi ke mokonzi ya mboka kozongisa eloko wana eza pasi te esengeli kotala komba militaire balata malamu balia malamu kolata malamu eza nini teni na ye singlet chaussettes sous-vêtements ndenge banda kodote bango ndo 3 mois après na bottine mi balé teni mi balé c'est ça tango babimi na musala zongi moi solozwaki na moi teni abwaki yango kuna avandi moi repos alati mususu wana basokoli na ba état ya bakana bango vraiment ba réhabiliter aussi ba camp militaire ba toilette lelo soki okia ya ba militaire ndo eza mawa au 5 chantier wana eza vraiment mawa gouvernement sortant esalisa kibiso na eloko te mais na sengi na gouvernement actuel et aussi le mokonzi ya mboka basala par tous les moyens prise en charge ya ba soda ba policier ba fonctionnaire nyonso ya l'état et aussi ba blessé de guerre eseli te kobosa na bango lelo soki oke mukomona ke na hôpital ya Kanvangu je sais ma miso kitaki ngai na moni soda oyo azui masasi po na mboka mais abandonné aza koluka lipa toza lelo na ba politicien ba milliardaire toza na ba millionnaire mais comment ba kokite ko sala ba œuvre sociale et pas batouana mais ba œuvre voilà ba œuvre sociale na bango c'est juste na ba coin moko boye lokola
y a fanatisme non soki vraiment tolingi mboka na biso koza bato bazwa ko souffrir na kamva ngwana soki okuta ba blessé de guerre koza bato mso azali suna esika ovanda te na hôpital ndima kotikala na bangwana ndo baliaka kama makusa hôpital ba oyo no sala be ba campagne kuna parce que ba soda ba votera te mais bana na ba votera na basi na bango ba votaka bazakata jomon ndo problème ba blessé de guerre et aussi problème ya ba veuve lelo tozana ba veuve na ba orphelin JC za pasi mingi gouvernement vraiment tala mokonzi ya mboka akanisa ba veuve na ba orphelin et aussi atala problème ya munene penza pona ba soin na bango ba soin na bango na bandaku esika baza kovanda ba veuve wana na ba orphelin batalela bango comment baoki kosala pona bango mbongo oyo pe baza kofuta ba passionné na ngai na bosana lelo JC eza soni eza pasi ndo ba pensionné militaire bazozwa mbongo muke ndo eza pe loko ministre ya défense elongo na mokonzi ya mboka na premier ministre batala comment bakoki pe kosalisa bato babundela mboka oyo makila etanga bazoka lelo baza ba pensionné bazwa quand même moi quelque chose o sengeli ekokanisa ba veuve na ba orphelin. Voilà directeur comme information na suka ya émission par rapport aux épelés magas ko zana yo mais tebiteni to tuna kiote ce moi message ezali pona bandeko tu baza scotché bazolanda biso na émission par rapport. Merci beaucoup ndeko JC ngelo na osenga liboso ezali peuple congolais tozala toujours lisanga oza moma kozala divisé te sinon banguna ba okotela biso problème eza koleka na est eza pona toza divisé tozala biso nyonso lisanga okomona guerre ya est et aussi la na lombango osala même pas des jours ndo ba soda na biso ba ozana morceau dirte so tozala toza lisanga tozana kati ya lisanga pour totombola mboka na biso to salisa ba oyo bazana bozui bakanisa lelo ba politicien bazana bambongo baboyi kotia bambongo na kati ya kofongola ta ba cantine o créer ba activité oyo sengele salisa peuple pona nini eza yetende azali président de la république non wana eza politique ya malamu te dans moment oyo to sangana tozala elongo lolenge Jean-Pierre Mbemba asali aza toujours na souci ya mboka akeye pe kopesa makanisi na ye ndo kozala mais oui kozala kobanga ezate biso tozala kata société civile tozala besoin ya muntu oyo akoya pona intérêt ya peuple toko soutenir ye ngana banzike oyo eza moment ya biso nyonso bayi mboka tovanda elongo na liloba moko topamela mabe tozwa ya malamu so mokonzi ya mboka sali eloko ezali ya malamu eza makanisi ya malamu to soutenir yango mais oyo eza ya mabe toyebisa bikeno mokonzi ya mboka oyo te tala conséquence lango tala conséquence lango et après eloko na ngina sukisa nango ezali kosenga vraiment bayi mboka ba politicien peuple congolais ba pasteur ba avocat ba magistrat ba juge na biso ba défenseur ya droit de l'homme membre à société civile na bino ba journaliste totika nzela ya réseaux sociaux kobanda kofingaka surtout ba autorité tozana bango wana otake perol wara te na atake mutu te mais naza koloba eza conseil pourquoi tala papa na ataza bololé kotia na place publique te c'est ça doit to respecter ba autorité na biso président de la république premier ministre ba autorité nyonso ba ministre ba gouverneur même ba militaire to respecter période belé kokende kutana ba autorité belé on akatanga koyebise mabe en face nga koza procureur maki pe cible mais oui cible yango moni tozwaka ba enlèvement banga même ba boma biso mais nzambe atikali kaka nzambe ozomona tokenda boye yo mona nazwebisa penza autorité na bikeno a osalaki bo eza mabe tika nini tout ça toye problème enveloppe te mais keba biloko zo sala parce que za bien te na niveau na yo oza déjà autorité oza sous na parti prité okompo na batu nyonso yango na biso keno so muta oluka ona mabe akozo te parce que yo zo sala la vérité nzamba za mutu ya vérité et a continuer ko défendre yo mutu nyonso akoya pona ko combattre yo na pamba bo tant que nzambe azomona intérêt ya lobby oyo ko sala pona batu na ye akotika yo te ndo sécurité na yo ezepa nzambe ko banga mutu te amen. Est-ce que vous avez un projet mogote pour na ICFDH pour le moment non? Non, d'ici là, tout ça la formation, il y a des défenseurs à droit de l'homme, mais avant que tout ça l'ango, tout en a besoin tout d'abord à ça la renforcement des capacités. Il y a des défenseurs na biso nyonso, mikolo belé, il faut tous aller longo, to partager
makanisi moko et aussi programme nino toki kosalela kosalisa pe bao baza musika comment baoki ko évoluer na kopesa vision ya sika comment tokoki ko travailler en tant que défenseur ya droit de l'homme et membre à société civile sans couleur. Merci beaucoup directeur. Toza na moment état de droit mais toi qui peut makamora ba to décorer bandeko wana katanga. C'est un plaisir quand même comment on va décorer bandeko belé. Nga na kosala analyse nanga na ebisho keno décoration eza mabete mais décoration il faut respecter pe ba norme. Okay. Bakoki ko décorer mutu oyo asali eloko moko ya tina te pona mboka. Ozoyoka. Ndo soki ba décorer mutu oyo azali na intérêt public te ndo wana vraiment ba violer mibeko ya mboka na biso. Ndo décoration exemple ndenge ozali ndeko journaliste osali bambule belé bato balandaka yo nini tout ça babiloko sala kozala pe ko lakisa ko dénoncer bandaka la babi moko ba information aux appels sous défenseur à droit de l'homme doza ko défendre ba droit bato sans intérêt osala ka ba descente sans ko senga bambongo na ba risque nyonso ko zonga na butu tang moko ba yibio ba biloko ba boto ba kangyo ba botolo na biloko valande muto a mérité puisque aza ko salela mboka azoluka intérêt ya papa na ete ya mama na ete mais pour la population voilà mutu a mérité mais soki ezaka mutu kaka boye pa bostuki pa ba décorer wana ekomi eloko ya mabe nga na banzi que bakonzi ya chancellerie il faut bayeba décoration ezali kohonorer mutu asali eloko pona république. Voilà. Il faut qu'honorer ndo gouvernement ndenge peso mbongo ezate mais pona kohonorer et ko décorer ko biso quand même okomi dignitaire pona nini tale loko salaki yango biso pe gouvernement ndo président de la république aye ko remercier yo ndo ezali signe ya remerciement oyo basali na bomoto na yo pona oyo salaka ndo nde yango wana ndo soki ezosalema na ndenge oyo esengeli te ndenge bato bazoloba ya ba enveloppe ya banini wana ezali sous décoration te puisque même conscience na yo na classe voilà na classe ozaki mayele te mais basuki kaka pa ozwi diplôme okomi licencié nga na banziki yo mo tango vana na ndako na diplôme no yo mo voilà nde biloko yango wana. Merci beaucoup directeur Joseph Shungu Ingila, merci na ba otu balandaki biso tozaki bongo na bande batina suka na directeur Joseph Shungu Ingila na émission par rapport donc bibo s'abonner toujours bo s'abonner na chaîne na bino na YouTube eza JC Muzela TV na Facebook eza bongo JC Muzela officiel boke bongo na TikTok JC Muzela maboko boke na like eza bongo JC Muzela donc na pona contact yango na numéro 099 00 444 00. Merci ba otu balandaki biso, merci na honorable François Chakoto Pesio Mode Sigozali, merci na sénatrice Nadine Mukala et sénatrice à vie Topesio Ambote Junior Mukuna, les Juifs Noirs, président Willy Badinchiku Mukonza Kongo Motor na Bosanyote, bébé Chamikobi Boshab ya ope angwana. Merci ba o tout vraiment balandaki biso pona loto soki awa. Nous sommes bénis, dites amen.